Et les lots, dans les lots. Vraiment, encore une fois, merci à l'ingénieur Célébou, la première émission de la salle, Zalara Naï. Bien qu'ils aient tout en français. Tu vas rater pour pouvoir dire, tu vas comprendre que les Kalima quelque part, pour la vente français, on peut par merci Rafingin, au moment de la presse congolaise. Merci à la fanatique de King Chris Luanda, qui a essayé de nous promettre de nous Kalima bien. Et puis 4 candidats à mon lobby. Ça fait longtemps. Parmi les invités à l'Ibocho qui nous sont amis. Je dis déjà bonjour à elle. Bonsoir à elle. Bonsoir Miguel. Bonne nuit Miguel. Ça va? Très bien, bonne santé. Ah, santé qui te retala dans Zanamboka. Tout démarrer déjà émission de qui nous puisse avec Hélène Kalem Manet au Banana. Et puis, le cap en Hollande et les salles. Ah, on a les lignes du cap, mais na banga qui m'endam. Parce que vol au Tozouaki, tout découlé dans vol moro. Oui, ça va banque c'est vraiment mingi. Et on voit les saisons Kangama, et on voit les zongi. Nabi ah, calling un voyage, calling un look up pour découvrir. Par exemple, Balboso, comment un look up. Mais finalement, Dieu est un grand connu et accueille pour les Alaki dans le look up. Na mona ba gens abake ya bon moi calme. Zara des c'est bon que ces arrosons à outa poto na kin la gens abake ou tout ça qui donc comme un look up. Donc nous avons vraiment plaisir ma casse en tout cas encore une fois. Merci à l'habitant tout ya Lukapa ah boyamba ebiso bien. Est-ce que mon épée communauté congolaise dans Lukapa va zapper moi belé pour moi aller jusque là on a déjà Lukapa té on zela ka bagao skebe kebe ba fak njenje l'homme chèque blanche on zela ba tolola ba ventri de Lukapa ba sala biso texo ka ndeza biso na consorte est-ce que la communauté congolaise peut se baigner dans la province. En tout cas on dirait que tous ara biso na biso kuna na kotala boye okanisa donc Congo kaka donc attends mutu mo moni moi bête portugaise nde bomemaka biso wana mais suka nango yoka pena akoti ndinga donc eza esengo komona ke bandeko baza epele na mboka wana. Hélène Kalema bato ebele bani badécouvrir Hélène Kalema franchement qui puisse lelo lelo bani baye Hélène Kalema obotama wapi puis ekola wana Hélène Kalema atambola mwa mingi mais nzambe asalaki grâce maman ntango akomi presque à terme papa alobi non faut tikala pa kobotama awa nabotami na Belgique na bandi ba école maternelle et primaire na France et kosalaki papa atambolaka mwa mingi mpo que son âme repose en paix. Ça va faire bientôt 6 ans que mon père n'est plus mais grâce na ye natambolaka même moi bapaye ebele ti mpona ya kosuka ntina RDC na mboka nanga moko tant na komi na Congo navandi na bakomine ebele bavandisi nga na Gombe bamemi nga na Beau Marché bazongisi nga na Limete bamemi nga lisusu ti kota Mbinza ya palais des marbres donc eza un peu difficile navandi mpe na Bandal eza un peu difficile nayeba place nini nazwi temps ebele mpo ezalaki beaucoup peta une année awa 2 ans awa donc pour dire en quelque sorte que naza mwana 24 communes RDC. Ouais, ça lui fait bien, bah, dans mon chez Rafingin Obama de la presse congolaise. Le show de président Mokondi à Pembe. Si comme Mokondi ça y est, bah, si comme bon Pezoliema, et bah, Rafingin Obama de la presse. Obama, ça va. Hélène Kalema, dans la question, le nom qu'on appelle Hélène Kalema, aussi ma micro, oui, à ma radio, comme un journaliste, dans la question, comment on a bakomi tout bazalaki moi ebele et puis na kotambola nde totambola quand même grâce à ya pauvre père nanga komona ndenge baninga bazosalela presse nazali déjà na ku wana depuis bomwana ntango nakomi sikoyo na mboka nanga moko na lobino nga mpe fo kaka nasimba micro lokola naza na voi te mpo nayemba nalinga nasimba micro fo nasimba micro naloba ata mwa mingi en tout cas inspiration nazwa ngo de part et d'autre nazwa ngo na gauche na droite nasangisango mpona komala oyebi ke emumeli tellement trop que nazokana na fêté 20 ans de carrière d'ici 3 ans. D'ici 3 ans, il faudra fêter 20 ans de carrière. J'ai 17 ans, je me trompe. Dans la bandit, dans le minaire. Oui, oui. Première chaîne, la chaîne. Antenne A, la première chaîne privée. Parce que dans la bandit, il y a départ, casting, stage.
Et puis c'est on a TV Zaï le roi les loter on y a 12h na 14h ba élection na écran et puis c'est Zaï maintenant yé aux tambolo aux sala ba casting na sala ba casting donc na sala ba reportage ba sport na sala ba reportage ya mabele pour finalement na boutique à la domaine on a mis plus que les autres domaine la culture na domaine la culture première invité Hélène Kalim Zayena. Première invité à l'époque, c'est la Blaise Poula. L'ingénieur Blaise Poula, je me souviens encore, parce qu'à un moment, on a en soit décision, il y a pour quitter PCBG. Jusqu'aux décisions, on a annoncé à ça l'album Nae Pondération 8. Acceptant quand même qu'on peut sa exclusivité dans jeune alors qu'il va vivre Moussou Bazala, qui en a ma tante, Moussou Bazala, qui en a ma habité. Après sa exclusivité, oh, moi on a mon on dira ça les lots on a et les lots, t'as les lots. Vraiment encore une fois, merci l'ingénieur c'est les poules première émission de la salle Zalara Naï. Bien que Zalara tout en français, tu vas y barater pour pouvoir dire temps bah tu vas comprendre qu'elle est calme quelque part où la banque français mon pays par tellement que tous avoir un avantage trop té pour le bac ngana bota ma pour tout ngana sala pour tout tika bango bazora ndé la kanisa ki wana mais chance ba témoin bazala ba jim na ouais jo bazati na métier que son âme repose en paix. Le premier réalisateur aussi en la personne de coach Jean Béa son âme repose en paix vraiment oyo pena format alakisanga noza lelo mais kende na mona na sens parce qu'elle a toujours un souvenir et les hommes ont surtout beaucoup ça après antenne à Hélène Kalema ça est contrat sur la chaîne sur ego ça la bagaille pour ego panza Raga TV on les n'importe il y a Carosa 1h30 panza. Alors on a décidé de confirmer ma solo de faire ça. Et quelques temps après, Raga, je pense directement à Raf Nguindu au moment de la presse congolaise. Je pense qu'on a travaillé à Raf Nguindu, comme on est aux États-Unis. Si. En direct des États-Unis, clin d'œil à toi mon frère. Mais ils ont un Okara. Mais d'ici là, tant que nous sommes ensemble. Mais je pense que pour les Canadiens, 4 5 chaînes, on a dit à part bien sûr, parce qu'après qu'on soit en difficulté dans Raga, on a eu se retrouver pendant un temps mort, 6 mois d'absence. Ce qu'on a eu pour fonder la malle, les choses comme des alaki, KPA, qui passe dans qui bambi chito. Tropicana TV à l'époque. Oui, non, moi non, on est lourd, on est qui est et vous avez sous l'espace mais pas tout ce qu'on va faire la confusion bakanisara que na ba chaîne moi je peux dire que ma chaîne qu'on a travaillé comme étant engagé ils ont deux Tropicana na RTG les restes de leurs collaborateurs extérieurs et l'élo place na zoleka na RTVS 1 est-ce que ba mutu kotalara exacté naza ni collaboratrice extérieure ni engagée mais naza na contrat na bango. C'est-à-dire que grâce à sponsor Nanga, on a payé la raton nous vivons l'époque de Raman Kota, le bourgeois gentil, le serpent de Moïse, le envoie Singanfoubois, prévu ma petite foutille là. Grâce à eux, nous avons un contrat à la chaîne. Nous avons trois sponsors à verser à Monae, où nous avons déposé la chaîne. Et chaîne a yébé disco, moi nous quand même. Donc on travaille différemment. Maintenant, on a RTVS 1, on a Moro Sandi, mais on a chef Dido, chef RTVS, et puis on a RTVS 1. Mais avant, on a prévu dans le RTVS 1. Oui, avant, on a prévu dans un Kalima comme sponsor avec 2 ans de contrat. Toujours à RTVS 1 dans la Longolian Raga. Après une année na Raga, na une année na RTVS 1, dans le contrat ici, na luka na mata quand même un peu plus. C'est-à-dire que na eu déjà une tarification aux sociétés principales et futara. Et il fallait na luka siko mutuni oyo akoki koya kosangana na ngani moluku ba Moro Sandemia ba Alain Trésor
Blaise Ndombe, Hervé Nsimba, Brandon Milalo, Francis MBL, Alain Kalema, petit frère propre, Godard Maïwanga, l'assistant du chef. Nani Oyo, Arolinga Akamba, équipe en Nene. Responsable bon. Beta ba porte. Na senga. Yo mo kono luka vite non na senga nanya ko yuko idée ya ko sponsoriser nga. Ko avant boss libo akoma sponsor na ngato yibana ki déjà. Ndenge na yibana ka pina bato musu na proposer bango na pesi bango tarification ba petit machine qui ce qui pour moi na pesi boye par année ko sala combien. Mais muto abanga ki likambo ça ramène le côté de bourgeois gentil. Tu peux essayer de grand prêtre, je suis la zone en bois. Est-ce que vous avez chance à écouter un super boss? Super boss. Parce qu'il y a des prêtres, il y a des boss, il y a des big boss, il y a des super boss. Ok, super boss. Ricolo. Voilà, je suis surtout là. Na tout n'est pas sur la chance à écouter un super boss. On a écouté un registre, on a prévu foutu la ligne bourgeois en bois. Il faut que sikoyo soko kutana na grevi okutani lokola ngai na obabengi Adolphe Muteba Chilamwina vie bongi ça biso wele kalema obi jusque là ngai no nakutana Adolphe Chilamwina te na éviter ceux qui seri manzombi ozo sala nini ponga nakutana Adolphe te ponga na zalaka déjà na bato bazalaka na ye na zalaka déjà na seri manzombi na zalaka déjà na sido ka match mamanganga mais yeno nakutane biso lo ba vérité nayoka mais non yo kutane déjà betelanga lisolo vanda dernièrement na quadra coraman ko fiolo mide selfie toujours singa te luka mona mutwana tala lelo Adolphe Muteba Chilamwina. Adolphe Muteba Chilamwina, ala suka na ngapela yoka kaka maintenant na mona été na yoka. Asa super boss. Na yoka rapport dernièrement des ram autos ala pour sur le midi que je savais en passant. De yoka ka basang. Pas pour la mia black qui mais. C'est pas ça ba to moni soko moni e. Eza na ngona ndenga mapete mais vie na yo échanger. Donc soko zala yi ko vanda na chambre salon. Comme ça comme na 4 chambres. Vous avez tambola na caracé, comme ça comme na likolo. Expliquez nous ce. Connais tinga azai déjà na car likolo avec Grevi, si qu'on a comme na nini. Ah ngaye, de Lukai. Mige, Lukai. Adolphe Muteba Chilamwina na émission ka mona mboka. Hélène Kalema bien sûr wa ndeko na biso bayaka awa en plus ana expérience botala ka 17. Tomo makambo na zo wela te. Na isaki bino na zo wela te mais batu musu kala mingi te bozo zo ba passion. Pour ba vie ba coller, il faut so passion. Si on est abonné à la Sumba carte, il a 17 ans. Elle me sauve Jeep en 2016. Bon, si on est Simba qui se passe car Jacopo na Simba. Donc on a pio, non c'est la carrière na malé mais une année en qui ne plus sur aussi une année. Donc talent on 17 ans pour ça. Kalim. Donc on a les vraiment mais Adolphe Muteba Chilamwina, te Lukai. C'est une différence il y a ni on le patron, mais super boss. Oboni ba boss bazali bato bazana mbongo na na mona kabila rabe bato sur la pesa rabe bato mbongo na mais omoni so comme na niveau il y a super boss c'est-à-dire que ceux qui nous toi kutani na yo makamu na pe comme na niveau mususu omoni to kutana na ba boss facilement to kutana na ba prêtre facilement. Mais beaucoup de super boss à Big Salé. Mais n'évitez que Calais, mon n'ingé n'en fait ni bana poto bana monde na tse bana mikili bana Bruxelles bana États-Unis les boto la biso toi na ngola. En tout cas merci. Beaucoup tanana Papo Itipo. Zana mele non. Papo Itipo tout ça n'est pas. Papo Itipo. Toi na ngola. Hélène Kalema, je vous confirme bana monde entier bobi ke ngana ami gagner ma papa ngeli na ko s'arrêter. Maman botanga za munga la bisenga ko s'arrêter na vie pour umela. Le bara vérité. Hôtel Hélène Kalema on vend des alvalades. Par jour c'est $800. Première journaliste congolaise ou avant dans tel au Hélène Kalema. Moni ni ti bochaka bambanga emsoko ya awo fana emsona sima ngo boy. Moi to yo talo tele ti lombu le beti na ngola na Luanda. Mais mi gagner ma bien mon cassé. Mais le Hélène Kalema ville quoi. Mais ceux qui ont dit emsoko ngaba chona sima ngo. Hélène Kalema ko ba pouvoir wala nyoso. De l'eau écouter na muto mbongo ngola Adolphe Muteba biso to mona ka été. Tozaka na million mboka oyo to mona ka été. Yo écouter ne.
ezaka pentacle oyo toza succès to côté mpe bakatikati te koyeba kosolola koyeba kovanda na bato kozala poli kozala respect mpe koboyaka motu te na oyo aza nango na oyo aza nango te. En tout cas je crois que bato ebele oyo bazwaka pene na ngai basepelaka mpona respectaka motu nyonso. Alors respect wana na koyeba kovanda na bato koyeba kokabola na bato efungolaka baporte ebele efungolaka mpe na baporte mwa te yakabolaka na bato avandaka mpe na bato kote balinga bakangelo mpo tokomika bafungoli babi te kolekisa ye asolaka mpe na bato solola bien eloba wera ya quelques années passées bato bakomprena yango te jibe aye na corps à micro bakoza bagrande cause bakakomprena yango te fo vivre na bathéorie wana donc ba kosolola kobetaka bagrande causerie neti bagrande causerie na bados te batilamona wana eza baméga causerie mpona pese ozova na niveau aword ele naza na mboka oyo mais la difficulté ezalaki ebele parce que naleki d'abord première étape ya acceptation po bandima yo balekisa ngo na tv ezalaki nisaka deuxième étape batrouble ya télévision donc biso toviva bamakambo oyo esalaki lelo tocomprendre okokanga nga na eloko mwa na tv okoya so oloba nanga teke ele nayokanga mpo olobaki boye donc tovivre quand même bamakambo ebele tovivre baguerre ya bawenge oyo ezalaki ke soki omeki kopenche boye basibi yo mbata donc tovivre makambo ebele e kokóma na niveau tokomi nga nazala na esengo na nga parce que mosala oyo namonela mpasi car na ngai ya liboso oyo na peya Peugeot 405 peya ngo na mbongo mosala donc série wana naza nao na Tropicana mpona sokoka basérie wana Tropicana après 2 ans de service donc ça tali ya témoin na omeki décalé c'est vrai que baannée ezoéchappe na un petit peu oui 2005 2006 ezali na Tropicana ntina ye okota na RTG Kalema maîtrise que vous avez en donc maîtriser l'artiste mi balé ou non ou choix na maîtriser mon invité ya marami comme pas déjà dit ça et puis déjà vous voyez si vous en show ya marami c'est néo ya marami c'est JB ya marami c'est profil ba réacteur nyoso ko maîtriser ba relation pour le lot ba chroniqueur et ba ko ça to ba journaliste et ba ko ça la monter so ça comment derrière na mutu na yewana oya mo mutu na mo pas non mais bon parce que de toutes les façons les lois dit que monde dans les assumer les alarater car la polémique les alara ya ndenge moko ko ça na mo ba yebi on a lo ba tout à l'heure les instrument comme les comme aux ala poli aux ala bien pour un mission de ce moto c'est l'émission les calemato c'est l'émission tellement aux alara bien quoi faut aux alara bien à battre dernière fois na midi oui Hélène Kalema yambaka invité le roi Fali pour Yambaka ça fait quand même un peu longtemps parce que tout le temps on a plus moins mis dans la Centrafrique Abidjan on a couvert pendant l'événement de Centrafrique na Abidjan il fallait couvrir l'événement à Souka oyo systématique ezalaki pour nazalaki na bébé bien qu'il fallait abutama ezalaki événement ya Zénith on a rataki donc calculer l'année dans un peu non makasi mais 3 4 5 ans déjà peut-être nous nous ça la bonne souvent ouais bara faire non faire répète donc il était presque 2 ans ils attendent sur un contre-temps un calendrier et puis même Mikolo idéologie oyo kobanda Mikolo na TV au moni il faut que changer à faire je crois que série oyo tozalaki na bawera bajibe bakofi bapapa oyo bakangaki monopole ya musique na biso ya Congo série wana toyebaka bapisquare te toyebaka badavido te toyebaka bana wana te il est temps aussi lelo na musique na biso après bafali bafere
to promotionner pe bato mosusu parce que au fur et à mesure biso tokosala mosala na biso te biso bato ya presse tokosala mosala na biso te ya kodécouvrir mpe ya kofula bato obina se ya bavie na biso ya kala na ba RTNC wana bamusicien ozomona bango bafulama na bavie wana sikoyo neti yo nanga yo sikoyo artiste nini oyo okobetela tolo atande balobaki bamisien baza baingra artiste nini okobetela tolo ye nazwi ye nazobatisa ye neti biso nano tokomi na pouvoir wana te mais tozosalaka promotion na bango mais justement promotion wana c'est vrai lelo tozalaka na elengi toyambaka fali fere kofi jibe oui eza esengo po parce que baza bagrand star po déjà baza reconnu valablement na Congo mais futur ya musique eza banani mosusu tozo aider faut pas que tokangama na bango baza déjà na un pas po bango wana baza déjà na bapa ya minene pourquoi pas tozokende vers baartiste po batalent eza batalent wana esengi kaka na biso bato tosimbaka micro na public epesa bango chance parce que lelo oyo nyonso azobaki musike ya Congo ekufi musike ekwei banigérien baganye ekomi non bakomi opesa baraison lelo soki otali eza na ndenge mabe te bamusicien na biso ya Congo ebele bachange barythme bastyle ya musique so olandi rythme na bango c'est vrai que bango bazoloba banivre bayiba rythme na biso oui c'est vrai mais tozali kokipe susu sebeni wana te lelo oyo soki oyoki tempo bakomi kokende sikoyo vers tempo oyo ezobetama makasi donc quelque part baza mpe koza bango mpe bazozala un peu manipulé na musique oyo bajeune oyo bazosala donc il faut tokolisa mpe misala et puis il faut tofungola façon ya komona makambo faut tofungola mpena façon mpena ya kokanisa ya koraisonner baaffaire ekozala bien mingi mpona biso en général lelo Hélène Kalema succès oza nango ampleur oza nango ezalaki kaka mosala to pasteur to prophète to église osambela to ezali kaka eza na dona oyo te eza dona nzambe dona nkolo ye moko alobaki ke ozala ndenge oza wana parce que omoni quand même kowumela na mosala oyo nana bandeko ebele tozala na bango misusu bakutanga na mosala yango baya bakenda na bango bapréférant na bango mabala mosusu bapréférant na bango kevana na poto mosusu bapréférant ni commerce donc omoni ke ezalaki ya temps moko boye mais nga soki naza na mosala oyo ti lelo puta mosusu kolinga mosala yango eleki biloko nyonso wana nakoya mpe kozwa mpe décision natalaka nga bato nazalaka na bango talaka nana super box na tokutana ne epuis mwa bamoyen wana ezali nakoya mpe obuleki nalobi mpe tro na batv nakevana nanga na poto mais amour ya mosala yango eza kaka okolo amour yango ekoma odiminue ou bien ekoma osila nde nakoma okanisaki nakela kote mosusu parce que tv nde nasalaka lilo liboso ya écran elingi oloba te naozala kaka liboso nakocontinue na tv eta mosusu na nanga biso liboso te na rédaction nakokoma mpe lokola rafilindu comprendre eza makambo nyonso makambo mais lelo Kalema barelation ozogarde na concert na yo na boto très bonne relation maman ya Edina na batefu nde boka na batiera ata nde biso batelespectateur nde batelespectateur ozotala ah bon naotune na nabosani kuta orapele ngai mobali na ye abotama jour moko na Bianca kutuka ndenge orapele ngai afuna benga ye na souhaite babon anniversaire oyo akanisaka menga na posa abotama jour moko papa na Edina abotama jour moko na Bianca orapele ngai kutu funa souhaite babon anniversaire merci esali biso bien bafanatique bakestion botindaki yango nazotunela Hélène Kalema mama na Bianca ozocontinue nayebisaki bino papa oyo tipoyo papa oyo tinapo merci de cardinal 4 kandala papa oyo tinapo il faut approcher l'homme à son époque le cas de l'époque bato ebele c'est normal babi soki lelo zwi mbongo soki lelo moninga azwi c'est normal sepela pourtant yo pozwaki tosepelaki lelo papa oyo tinapo moto aza na mbongo azokaba mbongo mpo azolia mbongo na bato omolo Kalema baza na Bill Clinton na 4 kandala bandeko na biso bandeko ebele bazoya ete bazobanga ye mosu elena oyebisa efutela mbongo journée moko 800 babeta na compte siko obe na motu ozomona mais papa oyo tinapo andimi abasoki biso charge banda 12 heures ti siko toza na ye eza black te papa oyo tinapo topeshe omona biso oza mais Kalema vision ezaka nini na bolo olinga obakisa nini to obakisa déjà nini non nazala na souci vraiment ntango natalaka bachaîne étrangère
tokoma pe na niveau wana omoni lelo bachaîne na biso mpe ezoede biso te wana nalelaka chaque fois même si naza occasion nakutana na baresponsable par exemple même ya chaîne naza RTVS 1 nalelaka mpenza batiela biso bacondition oyo eza pena ya média parce que omoni so tozwi na biso bacondition wana je crois que mosala oyo tosalaka eza même pas à 50%. Mais tous en avons possibilité na ba moyen mosusu yango omoni ke na eu occasion kokutana na super boss Adolphe Mutebachi la moine super boss a bien changé a bien changé papa alema émission est à la main pour bato ko ba rafumi do la réalité c'est faire la a je rappelle émission à partager et ça la rabiso de la maramaka lelo oyo na ninga média na ninga presse na mboka oyo c'est qui une piste là na tant on peut ça mine Adolphe Mutebachi la moine là ça chaud on prend na yo na des autres continuer tout pour la chaud et souga neni le bon compter sur le score est sur les premiers c'est sur la mais il y a le problème avec le boss Raman et Kota dont nous vivons l'époque il y a un moment tout à l'heure on a dit c'est que le problème on a ça na moya makasi na grève matita faut-il allier aussi qui contre les actions en 2025 la facturation il y a combien est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est une affaire d'$1 million aux Kota génération de laine prévu matika faut-il allier ou à côté ça la chaîne voilà parce que sur le côté si tu comme en 2025 tous ans on a 2016 encore combien d'années à contrat batou bazela donc 4e année bazela donc côté 5e année bakozela à moins que nabela donc fulangai ton ancienne mise en disponibilité logo à Toyoka fulangai na fulayo fulangai ngai pe na fulayo c'est les manzombi drapeau blanc succès kasumbu Fisto Manisa grand garçon Hélène Kalema le reproche nous ça va concerner Bella pour ça la succès faut kata bilamba faut la que ça va bien les libana je m'excuse faut la que ça monte tout libana faut kata conseil ni européen c'est la génération les deux écoute bien les deux bolona déjà ba 17 ans et ça rappelle succès tout le monde a concert monsieur va frère monsieur va concert nous monsieur pour ça là le player pour le succès pour là pour ba joba kabila et pour ce bateau internet faut kata bilamba faut tika la mutakala faut finir mikolo faut bundana mikolo tout ça non mais faut voyer parce que il y a ça la TV en pour la nini question ga faut tout na et ça la télévision pour la nini est-ce que les vitrine au oponi pour que baya parce que sur le télémira la coin ya Kasavu ba on bien au préféré les Kaisika wana bien moni naza un peu mal placé au plus ça va te conseiller parce que les lots je crois que chacun d'entre nous a aussi une famille et que chaque moto azana ndeko azana yaya papa kutu noko azana tata mwasi et que bandeko na bango ata biso ba papa bakufa mais tata mwasi bazali ba yaya bazali bandeko na bango baza mieux placé oyo boyebisa leki nanga oni makambo lobaki wana biki esala yenga soni leki nanga oyebiki ebobe parce que ngai en tant que qui et de quel droit le balango à l'impéla le suzerain maximum que je salue n'a qu'aucun côté. Merci fidèle internaute tout le monde a chouka matanga en bani kalima ba falashi bazama trop ala miki na poto n'imité pour région de l'Inter pour sur le début de la réponse sur la on sala ni déjà non facile so le qui nous va résoudre déjà na ba site déjà là ba Facebook, c'est vrai que les titres aboués, par tous les moyens, on a profité quand même de remercier infiniment Bato Bayamba Mingi Makasi na Lukapa. Tout à l'heure, Noko, le designer, a lobby déjà Manda Maseke. Merci na accueil Oyo, réservat qui pour Nangana Lukapa. Merci na Kati ma 10 millions de carats. Azaraka. C'était les bourras plus na Lukapa. Kadi mangap na soya Lukapa vraiment. Nazo ara ne kalema confirmer Adolphe Mutebachi. Kadi manaju
prêtre mère. Pour par contre, tout va y avoir papa, tonton. Mais mère a comme prêtre mère. Maman Betty, Panda Chala. Okito. Maman Betty Panda Chala. Maman Betty, Panda Chala. Maman Betty Kanda Chala. Panda Chala. Panda Chala. Panda Chala. Moi c'est ouais. Il y a les boss. Monsieur Moté, maman Touroya. Comment pas Messi? Papi Messi. Soga Messi, Papi Messi. Makas. Ndamagaga Babi. Papi Messi vraiment on a joué Luka continuez pas maman. Il faut qu'on appelle na on a boss Christian Bazali wana. En tout cas koye Babi ne sala nga plaisir makasi na yebi Touroya lisusu. Pire cerveau moteur mais pire sikoyo leki ya boss aza boss leki ya boss aza boss pire chilamwina leki ya boss aza boss on est ensemble et puis tant on a toujours poussana poser belé nabi que na robosana mais mon bof Roki da Silva Massamba Montambongo mon bof on pose un bof frère Batombongo il passe dans la luka ti yaza oh yaza kawa oh non vous en pas bato bazali et puis sans oublier que tant nazalaka Popo est là une femme d'affaires moi Kabila Popo est là une femme d'affaires n'habite la personne à mot de maintenant le battre Popo est là une femme d'affaires il y a Libella de quoi Irène Nson maman na Marco 6 encore une fois bon anniversaire à toi Marco 6 Francine Machingoy moi bato wana nazalaka na ba chaque jour c'est une longueur aussi si concert le dimanche donc et puis ça mbote et pas ya yemoro tia balia Angèle Mazel na zo peso mbote na sepeli na zo kita pena kuna na pesa mbote oui yebi maman sociale dona Monique n'habite aux ala tout à l'heure ensemble na concert merci na fiston Abaluka Nizamboka héritier Mvwama Mtamakambo Boseni Florinda ya na ya Gauss Kebe Florinda ya Gauss Kebe staff tout Anita Kadia isuka na mère non Florinda ya Anita Kadia isuka na mère papoit na po deux fois té écoute aux années écoute sur place il y a ça qui sont pendant 12 heures papoit na po tous ensemble docteur Alphonse docteur Alphonse merci beaucoup ah bon la traduction pour nous autres on ceux qui n'ont pas pharmacie te comme ça aura traitement mon Congo pas docteur Alphonse puis c'est mbote naebi papa Alphonse de cela docteur Alphonse na yo kaka yango na a traité bien naebi papa na docteur wana bigisa ngai docteur Alphonse tozo yoka zo sala sango mikolo yem takangi Luanda na yo kaka ba traitement traditionnel à sala nayoki sango na ye mingi ye penza côté wana des fois té mais pour na nité ko ki pas papa France o luka solution docteur Alphonse mutasala masolo wana parce que na yo kaka batu babikaka bakendaka msusu agite mais akepena boye simbi prêtre mais naza au courant que asalisaka batu oyo na mona la solution na masolo wana ye pena ko traiter mobile pena ko zonga pena en forme docteur Alphonse a traité bien une semaine wana na du traitement na mona ike na bongi en tout cas naza convaincu puis musane zo sepelisa peuple ngolo pe so nga moko pe baka oyo zo leka azalaki na problème kingandi akepa docteur papa Alphonse a dû lango solution bakutana docteur Alphonse a se retrouva normal naza pena épreuve do sango penda do na sunga pe batebele na nzela na pe batu mingi bazo ba gerizo ba bota babala basa pe makambo ebele papa Alphonse asungi batebele na ngola awa apesi batebele lobiko ko bota ba malade nyonso to azo traiter parce que na mona batebele bandimaka komanga boya non akenda te mena yebi ka traitaka petit frère na ngai azwa traitement pa na ye na mwelo mo songole dérangeaka ye par la grâce de Dieu na traitement na ye vraiment lelo to ana bébé na biso po ya za docteur oya ayebi mingi konyeka bongo de conseil na ko pesa ozalaka bongo na ligne wana ko bunga nzela te alors a continuer na musala na ye ndenge azo sala toujours mais sala ngula nzela moko ezaki obanga nzambi na banzela na musute en tout cas félicitations na ndenge ozo sunga biso mibali ezo sala penza malamu mingi continuer kaka ndenge wana docteur
akoba malamu na kosala mosala na ye asungaka population mingi atia mbongo liboso te kobikisa bato lobiko ya bato eza na maboko na ye. Mosala na yo ndenge osalaka yango mpona kosunga bao bazwa bapasi continuer na yango en vérité. En tout cas, Bambote et puis poser belé na question na tangi na rozang sali ba komonenge na robosa na tebe na rozang ça. Rozang ça. Oui, ba. Ouais, tu vois la souka dernière question les monsieur les kalima pour la fanatique nous on reposer nous tout moi on pesa la dernière question les monsieur. Pour yango ba ba ozela ba tout la ba succès kaso ba ozela ba tout la ba Charlène Esther Boala. Ba ozela ba zama trop ba trop parce que na biso ba ozela et nous kalima il faut repesa ba frère monsieur. Beau-frère Nabiso. Beau-frère Nabiso. Beau-frère Nabiso. Beau-frère Nabiso. Ah. D'ici là, d'ici là, et vous allez peine officiellement. Parce que nous avons constaté, donc, titan, on a pu ça pour frère pour nous célibataire. Bazana bango ba ya kotia no ele no moni na otala bazana bango ba buga bana bala bana ya moni yo na otalega moni yo sikonde ozabwe na otalega potala kana sala na ba comment mettre puisque ba nous non rien à voir au contrôler o ina esprit ni o ina esprit ni o ina intérêt ni o ina musokoza na ngo précédé parce que moni netinga maman na bien 40 suka donc Nazalana boss au bas grévi matita fouti la ligne bono sur l'époque. Erika moi non plus c'est mon Tsuka. T'es comme on est Erika, c'est bon Tsuka. Ah pose moi na Tsuka. Tsuka, à ce ça va faire. Ah Tsuka. Anita Radia. Donc quand la photo année au kaka photo dans la pose beau frère. D'ici là tu regardes pena officiellement. Attends dans le bien officiellement t'es mais pour comprendre là officiellement. Na lukata na bango nyonso na triathlon on a combien ba dossier ba candidature za mwa mingi ya on a moni noko to ke kana vote to voter na ya kozala chef du gouvernement mo bi kale mo vraiment le niveau la chose na ngo pour mingi ba ta relation na bango ndire ba ko na poso bi sa mère ba parler ko bazana bango kana ba chamele ni fa ah bon n'habite photo ça l'élection kale ma soki zo bar pour to bi mo voter bien neni mais rabi semaine oyo to année oyo boyo ka bo comprendre que nana za beau frère na biso ba mingi ni ma ba 80 kandala pour moi na souka merci pour l'opportunité de me merci à toi par rapport à l'émission qui non on a sepeli parce que naïe tout à l'heure designer à l'oba qui a matériel au bout ça là comment on a que vous êtes bien équipés et vous travaillez comme des professionnels en tout cas coup de chapeau et surtout Koba continuez Moussala Nayo Nayoka qui déjà est belé il y a des commentaires sur yo Nayoka qui pena qui m'a ramené qui est bien pour Nayo donc surtout quand va prendre une chance davantage et bien il y a Mingi Zoya mais Kobo Sanate solo la bien la grande causerie Kara ça l'a bien abattu on est secret. Ouais, merci Sali Bichobien, merci Sali Bichobien. Maman Fibertine Samba. Maman Fibertine Samba, la pêche au mot, la pêche moto, na bébé la Suisse, à partir de Paris, moi c'est moto, Charlène Esther Boala. On a dit, on a mis les voix sur Charlène Esther Boala, la pêche moto, Rita Paché, on a pêche moto, Anita Kadiaï.